Congo et comme école ya bato ba mawa école ya bato ba passe zambi kataka no ndenge na ndenge mileki na école ya biso Congo pe o mikolonie awa maponami mazali gouvernement o maloba manzambe yo mon Christ yo Mkristo wa paroisse Saint-Pierre, yo Mkristo wa Kinshasa, obanga te, zabiza de mokwa isibiso lelo, obanga te, banda libota ya zambi, oboto, maponami, les élections, maïmazali oya, makoki kozala libaku te ekolo ya biso Congo ebima na mpasi moko ayeba te lokasa loye akotia osanduku ya mokononi lozali na kilo mpe lokoki kosala te tobima na mpasi eye tozali na yango lelo ekoki kosalisa te bomotwa yo bobongwana to soko okekuna otiki voix na yo sans que omanyola importance ya likambo ozali kosala ekoki mpe kozindisa biso mpe mpasi ya biso ya lobi ekoki koleka oyo tozali na yango lelo tout simplement à cause de votre irresponsabilité, de mon irresponsabilité. Ceux qui ont connu mon nom, ses amis apprécient moi et l'autre, voilà au technique. Melio
mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la liturgie de la parole de ce troisième dimanche du temps de l'Avent invite à la joie. Le temps est donné dès l'entière ouverture. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Nous sommes saisis d'émotion lorsque le prophète Sophonie annonce de manière inattendue que le Seigneur dansera pour son peuple de Jérusalem, qu'il exultera avec lui. Aussi, pour nous inviter au courage et à la persévérance, l'apôtre Paul relit avec insistance dans la deuxième lecture: réjouissez-vous dans la joie du Seigneur en tout temps. Ne soyez inquiets de rien, car Dieu nous aime d'un amour délicat et éternel. Mais quelle est donc la source de cette joie si le dimanche d'aujourd'hui est qualifié de dimanche de joie? Quelle en est la raison? La joie chrétienne vient de la certitude que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est toujours avec nous. Ce qui nous remplit d'une joie profonde, c'est la possibilité de retrouver dans le Christ notre entière liberté, notre dignité d'enfant de Dieu. Oui, en Jésus et par lui, nous comprenons que nous sommes appelés à la joie de la liberté à l'égard des idoles qui assèchent nos cœurs et nos vies, en particulier l'attrait pour le bonheur, les honneurs et la vaine gloire qui passe, l'accumulation éhontée des richesses, l'amour de soi qui aveugle l'égoïsme, la tentation d'être servi plutôt que de servir. La joie promise par le Seigneur illumine et enveloppe l'existence chrétienne. Elle est notre force dans les épreuves. Elle est notre soutien malgré le lourd fardeau qui pèse sur nos vies et qui sont bien souvent lourds à porter. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas abattre, que l'invitation à la joie qui retentit si fort en ces dimanches nous établisse fermement dans la confiance en Dieu et dans l'espérance des biens qu'il nous promet, mais que l'œil ne peut encore voir. Qu'on ne s'y trompe pas. L'espérance chrétienne n'est pas illusoire. Dieu, en effet, a fait irruption dans l'histoire des hommes et des femmes, notre histoire. C'est mystère. L'Église le médite continuellement pour en saisir le sens profond et en dégager les implications concrètes afin de pouvoir le proposer au monde avec une ardeur renouvelée. C'est le plus beau service que nous avons à rendre à notre société dont nous partageons l'espérance d'un monde plus juste et plus fraternel. Ensemble, réaffirmons que l'espérance du monde est pleinement réalisée dans la personne du Christ. Elle est dans le Christ. Il nous revient d'en témoigner aujourd'hui et en vérité
par des attitudes concrètes que le Seigneur rappelle dans l'évangile de ce dimanche. Lorsque la question est posée à Jean le Baptiste, les différentes catégories de personnes qui sont venues vers lui en se demandant, après avoir écouté sa prédication, qu'elles devons-nous faire? Et c'est peut-être là la question fondamentale que chacune de nous aujourd'hui doit se poser. Qu'elles devons-nous faire? Qu'est-ce dois-je faire pour vivre digne? Qu'est-ce dois-je faire pour aider mes frères et sœurs dans ce Congo à vivre digne en enfant de Dieu? Dans la réponse de Jean-Baptiste, le partage fraternel, la recherche de la paix et le sens de justice, les valeurs fondamentales qui malheureusement manquent cruellement dans nos vies, dans nos communautés et dans notre pays, la République démocratique du Congo, sont mises en évidence. Frères et sœurs dans le Seigneur, à l'invitation à la joie promise par le Seigneur s'ajoute la joie de votre communauté paroissiale qui célèbre aujourd'hui son jubilé de 85 ans d'existence. Vous le savez, la célébration d'un jubilé est d'abord l'occasion de rendre grâce au Seigneur en reconnaissant que c'est lui qui donne fécondité et solidité à la mission qu'il nous a confiée. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, Jean 15, 5. C'est également l'occasion d'évaluer le chemin parcouru ensemble depuis 85 ans. C'est l'occasion de nous émerveiller de la croissance de notre communauté paroissiale, mais aussi l'occasion d'identifier lucidement les zones d'ombre ou les défis à surmonter grâce notamment à la collaboration de tous et de toutes. Comme on le dit justement, l'union fait la force. Au nom de l'Église, au nom de notre archidiocèse de Kinshasa, je voudrais ici vous exprimer toute ma joie de participer à cette belle action de grâce. Et comme pasteur du peuple de Dieu qui est à Kinshasa, j'ai saisi cette occasion pour saluer l'œuvre admirable, initiée et poursuivie ici depuis le 24 décembre 1933, date de la bénédiction et de l'inauguration de cette église. La première de la cité, dite alors la cité indigène. C'était la première paroisse des indigènes. C'est qu'hier, vous et moi, nous étions des indigènes. Des vaillants pasteurs et laïcs engagés ont tout donné pour faire vivre et grandir cette paroisse Saint-Pierre. Ici, dans cette paroisse, dans cette église, l'annonce de l'évangile a résonné depuis 85 ans et constitué une famille autour du Christ. Ici, dans cette paroisse, deux de mes illustres prédécesseurs ont marqué leur passage en exerçant leur ministère de prêtre. Le cardinal Joseph Albert Maloula et le cardinal Frédéric Exo. Pour ne rien dire
du pape Saint Jean-Paul II, qui a prié en cette église lors d'une de ses visites apostoliques en terre congolaise. Alors, Zaïre, ici, dans cette paroisse, l'apostolat auprès des familles et le mouvement de jeunes ont connu un rayonnement particulier. C'est ici, dans cette paroisse, que les chrétiens de Kinshasa ont les premiers expérimenté la messe célébrée en rite zaïrois. Vous avez su, dans cette paroisse, accompagner les jeunes dans leur recherche spirituelle, contribuant ainsi à l'éclosion de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Oui, frères et sœurs, il s'est passé de très belles choses dans votre paroisse depuis 85 ans. Aujourd'hui encore, il se passera dans votre paroisse quelque chose de merveilleux. La célébration du mariage sacrement de nos deux frères et sœurs qui sont là, Tchombe Isidore et Ilunga Sylvie. Qui, devant Dieu et devant nous, vont échanger leur consentement, le consentement matrimonial qui fait le mariage. Qui dit échange de consentement, dit aussi attitude de liberté de la part des deux conjoints. Isidore, Sylvie, vous êtes ici devant Dieu et devant le peuple de Dieu réuni pour échanger votre consentement matrimonial. Cela suppose que ce geste que vous allez poser, c'est un geste mûrement réfléchi, pesé, sous-pesé, et vous en avez tiré des conclusions en toute liberté. Il n'y a personne qui vous a poussé à vous présenter devant Dieu pour échanger le comportement. Et ça doit être un échange de consentement libre, mais responsable. Concernant le mariage, pendant le temps de votre préparation de catéchèse, vous avez appris que le premier projet de Dieu est sans équivoque possible, ce projet de mariage. C'est un projet qui vient de Dieu, ce n'est pas un projet qui vient des hommes. Le mariage est la première de toutes les institutions qui existent au monde et une institution qui est voulue par Dieu. Dans le récit de la création, Dieu fonde tout sur l'amour du couple, homme et femme, appelés à se donner l'un à l'autre et à se compléter dans une parfaite égalité. Adam, en regardant Ève, en est tout émerveillé et il s'écrie: voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23.
À cause de cela, dit l'Écriture, l'homme et la femme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme ou à son mari, et tous deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, 24. Voilà pourquoi, dans le projet de Dieu, le mariage est de par sa nature même indissoluble. Et Jésus le rappelle clairement quand il dit « C'est que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. » Matthieu 10, 9. En d'autres termes, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et on se marie une fois, tant que l'autre conjoint est en vie. Tu ne peux plus, aujourd'hui, après la célébration, t'aventurer ailleurs. Et Dieu ne peut unir que deux personnes qui s'aiment d'un amour sincère. Un amour entre un homme et une femme. Dans le mariage, il n'y a pas de place pour la polygamie. Le bureau, chez nous on parle de bureau. Alors que le mariage, c'est une institution entre un homme et une femme, entre Ève et Adam. Nous n'avons pas entendu que Dieu a fabriqué deux femmes, trois femmes et les a présentées à Adam. Une femme, un homme. Monogamie absolue à travers ces sacrements. Il n'y a pas non plus dans le mariage une place pour les personnes de même sexe, comme nous entendons sous d'autres cieux. On utilise abusivement l'expression mariage pour des aventures complètement immorales entre des hommes de même sexe, des homosexuels ou des femmes de même sexe, des lesbiennes, ce qui est incompatible avec le projet de Dieu. Nous n'avons pas entendu dans la Genèse que Dieu a créé deux Adam et les a unis. Dieu n'a pas créé deux Ève et les a unis. Dieu a créé homme et femme. Le mariage n'existe qu'entre un homme et une femme. Et le fruit de cet amour conjugal entre un homme et une femme, c'est l'enfant, les enfants que Dieu voudra bien vous donner ou que Dieu vous a déjà donné. Et quand Dieu vous donne un enfant ou des enfants, accueillez l'enfant comme un don de Dieu. Un enfant n'est pas un dû, pas un droit. De telle sorte que le mariage célébré devant l'Église, devant Dieu, le mariage sacramentel, même en cas d'infécondité de la femme, reste toujours valable. La stérilité de la femme ne peut pas constituer une raison pour que l'homme aille s'aventurer ailleurs. Le mariage n'est pas d'abord en fonction de l'enfant ou des enfants qu'on peut avoir. On se marie d'abord parce qu'on s'aime. Et cet amour reste valable qu'il y ait un enfant ou non.
L'enfant, les enfants, il faut l'accueillir, il faut les accueillir, les élever conformément à la volonté de Dieu. Que les enfants grandissent, soient éduqués, élevés conformément à la volonté de Dieu pour que demain ils deviennent des hommes, des femmes responsables et qui rendent honneur au Seigneur. En tant que parents, vous aurez à donner les meilleurs de vous-même. Et parmi les meilleurs que vous avez à offrir à vos enfants, il y a aussi votre foi, la foi catholique. Vous pourrez beau donner des belles choses, de bonnes choses à vos enfants, mais tant que vous n'arriverez pas à leur donner ce que vous avez de meilleur, votre foi catholique, posez-vous quelques questions si vous avez tout fait. Ainsi, à l'exemple de l'apôtre Paul, qui savait ce qu'il lui restait encore à faire sur le chemin de la perfection chrétienne, je vous exhorte, frères et sœurs, à faire de nouveaux progrès. Après 85 ans d'existence, le chemin reste encore long et comme dit Saint Paul, tirons les enseignements de l'histoire pour voir ce que nous pouvons encore faire pour demain. Je vous exhorte à faire de nouveaux progrès et à aller toujours plus loin dans la construction d'une vraie communauté paroissiale fraternelle, vivante et missionnaire. Mettez le Christ au centre de toutes vos initiatives. Unissez vos énergies. Travaillez la main dans la main et n'oubliez jamais que tout doit être fait pour la plus grande gloire de Dieu. Une paroisse, c'est d'abord une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de personne. Je vous demande, en d'autres termes, de considérer la diversité au sein de votre communauté paroissiale comme une richesse, comme une grâce qui vous permettra d'aller au-devant de vos frères et de vos sœurs par-delà des frontières et des barrières artificielles des provinces, d'ethnies, des tribus, d'opinions politiques, des conditions sociales et économiques que l'esprit du monde érige. Oui, le secret de la vitalité d'une communauté paroissiale, missionnaire et joyeuse, réside dans l'accueil et la reconnaissance de cette diversité. Boneko Bata libota ya nzambe. Lombiko na lelo ezali lombiko na esengo. Troisième dimanche de l'Avent ezali lombiko na esengo. Ecclesia ekobianga lombiko la lisato la loya. Lombiko la gaudete. Gaudete elikoloba esengo ya ngai ezali enene awa nzambe apesi ngai libakuli ye ya kosambela elongo na bino olobikolo ye la esengo. Tika te tototo ye tototo nzambe oyo abengi biso, nzambe oyo asanzi biso lelo tototo ye totoni Poya malam maye mas zambi ali biso mi boboto malu ba manzambi malu mi bo malelo
makotinda biso te tozala na esengo. Tina ya kozala kolakisa elongi ya mawa lelo ezali te. Nzambe maloba na Nzambe malobi matindi biso te tozala na esengo. Mbela eye ya esengo profeta Sofoni akoyebisa biso yango olitaki ya yango touti koyoka. Awa akobianga bana ba Israele te basepela mpe bayoka mitema nsai Nzambe alongoli etumbu ya bango mpe apanzi banguna babango. Po ya esengo mei Nzambe emei akobina mpe na bango elongo po ya kolakisa bomoko mpe bolingo bwa ye mpona bana baye. Maloba maye maprofeta Sofoni makomaki liziba ya elikya, liziba ya kokanga motema okati ya mikakatano po ya bana ba Israele omokolo mei profeta atali mokolo mo esengo. Bana ba libota ya Nzambe profeta Sofoni azwaki mosala mwa kozongisa eklesia okati ya ekolo ya Israele. Toyebi te eleko ena eleko ya profeta Sofoni bana ba Israele bakendeke booko oboka Babylon, exil en Babylon. Pe maloba na profeta mazali maloba mpona kolekisa bana ba Israele awa bazali konyokwama, awa basambwi omiso mokili mobimba, awa bakomi baungu omboka ya Babylon. Profeta Sofoni azwaki mosala mwa kozongisa elikya, kopesa elikya okati ya ekolo ya Israele, kolongola Israele okati ya somo. Tala tina wana profeta yemoko akoloba obanga te Sion maboko mayo malembe te, Yawe Nzambe wa yo azali na yo, ye elombe mobikisi. Sofoni 3:16-10. Tala wana mosala moyi profeta asala pe awa Yesu akoya, Emmanuel akoya ote ya biso akokokisa mosala me pe akotinda biso tokoba mambo obomoi wa biso lokola ba Kristo, lokola bayekoli baye. Bana ba libota ya Nzambe komilengele po ya kosepela Noel, mbotama ya solosolo nde yango wana koyamba profeta wa solo Yesu Kristu oyo akoya kobikisa biso pe kokoma profeta obisika tozwami po ya kolongola pe bandeko ba biso okati ya somo pe boungu ndenge na ndenge. Komilengele mpona koyamba mokonzi eli koloba te banda lelo nakala bomoi bwa ngai moko soko nasili nakomi profeta lokola Sofoni moto akopesa elikya na baninga. Olivandi ya libale Santo Polo azongeli selikambo lina ya esengo alobi bosepela omokonzi, bosepela ntango iso nalobi yango lisusu bosepela na esengo. Talakani wana
tina mpe liziba ya esengo ya biso bakristo awa eyenga ya mbotama ekomi penepene tosengeli kozala na esengo zambi maloba biso malingi masila pasi ya biso bana ya kongo elingi esila zambi nzambe akobota baoteya biso Emmanuel nzambe oteya biso bato bandeko moko wa biso ayebi ndenge mboka ya biso kongo ekomi lelo kongo ekomi ekolo ya bato bamawa ekolo ya bato bapasi zambi mikatakano ndenge na ndenge mileki na ekolo ya biso kongo mpe omikolo miye awa maponami mazali gouvernement babali politike babandi campagne na bango mwa somo ezali biso mpe tozali komituna mwa incertitude ezali na biso tokosuka wapi ekosukela bino biso boni mapono bima kozala to bakozala te mobulu okobima to okobima te bongo na bongo bandeko lokola toyoki lelo omaloba ma nzambe yo mokristo wa paroisse Saint-Pierre yo mokristo wa Kinshasa obanga te zambi nzambe ye moko ayebisi biso lelo kobanga te maboko mayo malenge te yawe nzambe wayo azali na yo ye elonge mobikisi akobikisa yo bongo bandeko soko nzambe azali na biso solo tosala nini mpo te mawa na biso masila noki tosala nini lokola bato bakei epai ya Yohane Mobatisi kotuna ye tosala nini toyoki osangela kuya lelo ndenge bato bazali kotuna Yohane Mobatisi bongo tosala nini que devons-nous faire azongiseli bango alobi moto azali na bilamba akaba yoko na moto azali elamba oyo azali na biloko bya kolia asala se bongo kokabola na bamelo basusu bazangi maloba na nzambe mayeuti koyoka mazali mpona biso basi mbela oya kobongola motema nous devons nous convertir changer de cœur kobongola motema tina wana na mbela ya Yohane Mobatisi bafutisi mpako mpe bakoya kotuna lokola batuni motei tosala nini mpe alobi na bango bofutisa bato se mpako eye batindi basoda na mpe bapolisier bakei epai ya Yohane Mobatisi mpe batuni ye bongo biso tosala nini eyano ya Yohane Mobatisi alobi boyonkolo moto te bobotolo bato mosolo te bozwa se lifuta lya bino
bana balibota ya nzambe mpe bakristo bangai omboka ya biso tokoloba nini oekoli ya biso kongo okongo ya lelo tokoloba nini na boyokaka liloba ya nzambe toyebi mayele mazali koleka mpe mayele mazali kosalema na ekolo ya biso kongo ya solo pasi eleki kasi tokosana pete tozali bakristo yo bino na ngai oesika tozwami eloko nini tosengeli kosala mpo te mboka ya biso kongo ebongo totala se bato basusu te. C'est trop facile de désigner les coupables qui sont en face. Et pour ça, on a la responsabilité dans le monde. Yo moi, yo tata, yo maman ou libota, ya yo. Au secret pour nous, maintenant, nasala nini, porte moi et la responsabilité des hommes et des signes, nasala manso, porte et bon. Sauf que mon moto a joué responsabilité na yena maboko et coule ya biso ikoto kwa. Banda libota ya nzambe boboto maponami des élections maebazali koya makoki kozala libaku te ekolo ya biso kongo ebima na mpasi ebima na bosambulu l'humiliation. Kasi tokeba des élections, c'est pour le dimanche prochain. Maponani, Mamosale, Malomingo, Rosalie Koya. Les lords, Napoye, Bisabino, tokeba. O Monkolo, Mamaponomi, O Pono, Bibonelate. Okono pe papa te moko ayebate lokasa loye akotia o sanduku ya mokonomi lozali na kilo pe lokoki kosala te tobima na pasi eye tozali na yango lelo ekoki kosalisa te bomotwa yo bobongwana to soko okekuna otiki voix yo sans que omanyola importance ya likambo ozali kosala ekoki mpe kozindisa biso mpe mpasi ya biso ya lobi ekoki koleka oyo tozali na yango lelo tout simplement à cause de votre irresponsabilité, de mon irresponsabilité. Monto akosayote, toyokaka, ndenge bakandida, balekisaka, message na bango, bapesaka biso, balakelaka biso, makambo ndenge na ndenge, lokola, bomo kwa biso bokobongo soko ye akomukosi moto akosa yote moto mongo akosa yote na mwa ite ya elama na mwa triko apesi yo triko na mwa mongwa na mwa masanga
na mbongo toko ya bondeko bwa makila na malakeli ndenge na ndenge maye toyebi te utakala basila kolakela mpe bakokokisaka yango mpe te toyebi soki oponi moto se zambi apesi yo mwa eloko wana oteki mboka toyebisaka bino mbala na mbala soko bapesi yo elamba kamata lata soko bapesi yo kongwa zwa lia bapesi yo mwa mbongo kamata sala kasi mokolo mwa makonomi pono se mwana mboka oyo alobani oyo akoki na mosala moto wa motema molamu oyo alingi bato alingi biso oyo alingi mboka ya biso kongo azali mercenaire te moto wa bosembo wa bosolo moto wa bwanya mosangisi wa bato moto ayebi bato ayebi pasi ya bango mpe asila kolakisa na bingela te alingi bolamu bwa bango na bokuse tokopono moto oyo akobangaka nzambe moto abangaka nzambe azali moto oyo asambelaka mpe asambelaka nzambe tokopono mpe baoya biso bana bali kotali ya nzambe boboto wana responsabilité ya bino po ya lomingo lokoya lobi toloba te toyebani te tozali koyebisa bino sika toyebi tokokende kovote mpe tokovote mpo ya bato wana mpe mpo ya biso moko lelo lokola nakoki koloba ezali mpe esengo enene mpo ya paroisse na bino o paroisse eye ya Saint-Pierre esengo ya bino eleki nzambe lelo bozali kosetela mobutu mwambe na litano ya paroisse ya bino jubilé de 85 ans d'existence esengo to esengo te
kosepela la jubilé ekotinda biso lisusu kotondo nzambe nzambe yende nkolo yende liziba bokasi ya masa ye nzete ya solo ya vino mosika na ye tokobota mbuma te soki lelo paroisse ya biso eboti mbuma nzambe tokangani na nzambe nzambe totingani na nzambe te moto atingami na nzambe akobota mbuma kitoko. Jubilé ezali occasion pour la biso kote tosala mwa évaluation tosala analyse critique ya mibumi ye miuti koleka wana tokomona makambo ebele mamalamu masalema na paroisse ya biso lelo tokotondaka nzambe botoni mpona yango tokotondo mpe okombo ya eklesia bandeko banso bamipesaki na mibumi ye milai mpo te boyami bolenga bokema o paroisse ya biso ezala bana na nzambe bayango bamufelele to bakristu balaike baye bamipesaki mobimba mpo te boyango kola o paroisse ya biso lelo tokotondo bango botote soko toka on se projette dans l'avenir à travers des projets pastoraux pour des paroisses biso ekola na boyebi sana toyebi te paroisse na biso ezali kobota mbuma nde mbuma kitoko elembo te paroisse ezali kokola ezali bandeko babale bafandi awa Tsombe Isidore na Ilunga Sylvie baye kosengetaka nzambe asambisa libala ya bango akobisa libala ya bango libala ya samba lelo tosambela mpona bango awa bakolongana omiso manzambe mpe omiso mabiso bato nzambe abatela bango mpo te libala ya bango liumela libala ya bango libota mbuma kitoko mpe okati ya mbuma ye nzambe akopesa bango babota bana ebele mpe baboko bango elebele na mayele elebele na likanisi ya nzambe mpo te bana bango bakola mpe bakoma bato tozali awa lokola batémoin tosalisa bango mingi mpenza tata na mama ya libala bazali wana lokola barepresentant ya biso totiela bango motambo te koboto awa balingani mpe balongani omiso manzambe biso te tosalisa bango libala ezali likambo ya mwasi moko na mobali moko kokende kokotisa monoko mwayo na kati ya libala na bango kuna te mpo bato ya songisoki nde babebisaka mabala ya ozala moninga ya tata o ya mwasi ozala moyebikota moto wa libota mpe tomona komingi na Kinshasa parfois basemeki nde babebisaka mabala ata olingi ndeko na yo mingi awa aponi wa ye mwasi to mobali yo otia monoko kuna te
nzambe libala ezali likambo ya bato babande tosambela mpona bango nzambe asalisa bango po te okati ya biso batikala mpe bazala ndakisa ya libala lisantu mpe ndakisa ya bango esalisa mpe bilenge bazali komanyola po te lobi bakoka kobongisa mabala na bango. Mpona kosukisa totia maso maboko matata tikate mama Maria elongo na mwana wa ye oyo tozali koleke oyo tozali kozela Emmanuel basambela mpe babatela paroisse ya biso awa touti kosetela mibu tubu mwambe na mitano po te boyani mokola te ya biso mpe ezala okati ya mikakatano to ya pasi ndenge na ndenge tolakisa te tozali ya solo bayekoli banzambe moto azali na matoi makoyoka